gagné pe na Rwanda. Paul Kagame a s'incliné devant les drapeaux ya mboka oyangai. A eu coupe à Pessi. Si quoi tant que tu pour que toi c'est là. Eh, coupe en gros lokola ya qui na maladie moko et ça là qui soit qui crise n'avion. Ba yeko tinda ba na bité ceux qui mibe kwa ngoto ko yeba lelo mtu wangu azaka likolo ya tinda ka instruction. Bazwa ngo lokola ambulance. Mbangu lokola mtu bazo welisa na yena ngaliema. Tout na ezandenge nini o mibeko mitindo e utaki likolo Evariste Boshab qui donne l'ordre ya makambu oto komone kokataka esengo ya ba congolais, ils n'ont même pas droit de se réjouir nana zo pesa ordre na ma lobana yo ya tout à l'heure lobby liberté de manifestation. Qu'est-ce qui fait que presque ba manifestation nyonso ya opposition vous autorisez kaka bino bo salaka même tant que ba protection wana sécurisation à manifestants et zaka ya bino ya pouvoir. Le reste c'est sanga meki ko kende ko sala soki assemblée awa na nyoki alinga kya kende o kende te ba opposant ba meka ko sala boy ote to ba na makambo yo ya o ti ko loba ya congrès na nyoki. Voilà, ba ndeko balandi to kutani lisusu ndenge to mesana ko kutana biso na bino parce que likambo eza ya contrat to signa to kana ke muto trahir moninga te musala na biso eza ya kolukela bino ba information au lieu ko sala journalisme o ya likambo ezo salema na matete yo vandi ozali ko inventer soit o zela ba chaîne étrangère ba copier yo ba makambu yango biso to lukaka na minute oyo bandeko na ngai banda ba léopard bazongaki batu ba komitu na nini sala ki ke ba escorter coupe lokola mutu aye na maladi bazali ko escorter na ambulance nani apesa ki ordre ba mituna par rapport ya makambo aspect sécuritaire to komona ba caméra ba camion anti-émeute qu'est-ce qui se passe na ville sur l'aspect sécuritaire eza ba mituna to kotuna bandeko nanga élection ya ba gouverneur oyo ba lobby 100 jours seulement ba commissaires spéciaux na baliata eloko te na balemi ko benga ma ba excellence te bala moko ba lobby to voter d'ici le 26 mars to zala na ba gouverneur eza mutuna bandeko oyangai dédoublement ya ba parti politique ba lobby j'ai à pouvoir et à déstabiliser tous les partis de l'opposition pour na wana topone libino invité eza bongo mona mboka Evariste Boshab vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité yende to ko beta na eba mo échange pambate ezaka makamba musala kala mingi te bokomona azali kobima na kacha cabinet na ye lelo mokolo ya dimanche to préféré que to solo na ye Evariste Boshab. Ndenge na wuti kono sebino bande konanga tolingi tobeta mwa masolo pambate boza nango posa ya koyeba nini ezali koleka sur le plan sécuritaire makambo nini ezali koleka na kati ya ba parti politique Evariste Boshab azali kosala nini ainsi de suite yango en tant que bana misala na bino to yaka kaka na micro ya révélation na biso oyo pour que tozo la bino obolingaka mbote mwana mboka Evariste Boshab. Bon dimanche parce que les deux a mokolo ya yenga tozali ko sala émission oyo ya lelo mais pour na ko makambo ya mboka eza mikolo te za moko elenga to ko bakaka makambo mboka yi kamoko te zali. Merci beaucoup Evariste Boshab à Lubumbashi, Evariste Boshab à Kinshasa. Boni au Chozongi Lubumbashi to yokaki ke okendaji kuna avec mission moko suicide au Chozongi aux Zongi camp. Merci Minginde Eliezer. Naibite ya bazai komona nga na Lubumbashi bamoni nga na Goma bamoni nga na Matadi bisika nyonso tu nakendeki pe Lubumbashi te naza obeka ka waboyi nakendeki te okendaki te parce que information toza na ngwiza ya que okendaki na mission ko éliminer physiquement quelques opposants ba obaza komi ko s'opposer na bino mais na lingi na ebande pour Eliezer biso bandato banda ebandeli ya régime oyo boy okoki kotangela ngai bato o mutu boye bomie biso tokoki koboma mutu te tozali na état de droit tozali na régime démocratique moto nyonso akoki koloba maso alingi
yo sotambola mingi awa na Afrique ezala ndinga na biso bamboka mosusu ebele okendeke yo si omona na mboka bato mwindo mboko eza liberté koleka ya biso ezali wapi tangelanga kombo moko ezali wapi yo moko ezali wapi tangelanga mboka ni oyo koko ba maso lingi loka mboko ya biso ezakate. Voilà, et Evariste Bocha, peut-être que Nakoya Kopé c'est une possibilité, on a ya tozongela sur liberté d'expression, au ligni tolobela. Les lots na ligni makambuya sécurité d'abord, aux ali bongo vice-premier ministre. Yebisanga état sécuritaire ya mboka. Actuellement ils en dengeni. Mboka ezali bien, yo yebi que kuna na Miriki, plus précisément na territoire ya Lubero. Tozali na mwa kokoso po bato balingi bolama peuple congolais te balingi kaka bitumba kobomaka bandeko na biso. Donc tozali makambo etali FDLR na Nord Kivu, tozali pe na makambo oyo ya LRA na province orientale kasi bana mboka mapika na biso bazali kolandela bango na banza d'ici 2 mois tokoyoka lisusu nungunungu yango te. Wana olobi na este bongo na Kinshasa situation za ndenge nini parce que tolamuka boye ba caméra partout tolamuka boye yo wana na ba mituka ya bantie mètre donc ya mai ya moto na ebite soki bolingi botokisa nani soki bolingi botumba nani par rapport à l'aspect à Kinshasa, vous en avez. Mais na Kinshasa, kimia ezali. Kimia ezali pambate olobi makambo etali caméra. Mais na manda oyo tolobaki révolution de la modernité. Tala na bavilo ya minene. Eza mboka mindele, eza mboka Amérique, eza na Asie. Et sengeli sikoyo ba caméra ezala po dans chaque rue to ko zala na ba policier te bato yo bali ko vanda tranquillité de que les azali koleka ba ko distraire yo de que les to mona ko susute entre temps ba mususu ba côté ma boko na mabenga ba ju ba pièce en de que les ba kei na yango mais 2 heures après to ko ki ko ba ke mutu tel ndia zui ndatia ki maboko na ba mabenga de koeleze. Est-ce que ça est là comme dans toutes les villes du monde ba caméra ezali pour na ko assurer sécurité ya peuple. Donc bato balingi caméra te bazali contre peuple pour bato yo ba kosaka ba infraction toi ba bango te police elanda bango elandela bango te caméra ezali pour na intérêt ya peuple ezali pour na sécurité ya peuple ezali pour na koboma mutu te. Pour sikoyo mutu avant que a commettre ba infraction na ye asala makambo ya mabe abuka bibeko ya l'état akotala esiko boye eske bazali komona ngai ata mutu amoni ye te ba caméra emoni ye ezali pour la sécurité ya peuple na biso. On le makambo ya mituka ezali toujours révolution ya modernité ndenge tobaki tokoki na lingi na biso nano boye ke na sanza ya novembre na komaki mokanda na tindi na commissaire général ibisa ba police na nyonso ke PNC utilisation ya arme à feu koki kozala te mandoki ezali mpona banguna mandoki ekoki kozala te ke to bando utiliser yango pamba tolobaki désormais la police esengeli sa mosala avec les armes non létales, donc pas les armes à feu. Ezali mpona intérêt ya population. Oyebi lokola liberté d'expression ezali, liberté de manifestation ezali garantie. Soki bato bazali ko manifester esengeli à la fois to protéger bango pour que manifestation bango eleka na kimia, to protéger pe population. Ndakisa bato bazali kosala marche na bango bakomi na esika baboutique ya baninga babani kobuka baboutique wana. Est-ce que wana tozali ko protéger population? Soki bato bali kosala marche na bango basali yango
to protéger pe biloko ya baninga to protéger pe baninga balingi komarche te tokoki koforce bato soki bino balobi ke marche ezali bandeko mosusu balobi te bango balingi komarche te bazali mpe libre liberté na bango ezala mpe garanti tolobi mandoki ekoki kobima kaka en cas de légitime défense kaka en cas ya bitumba awa toza na bitumba te nango na tolobi accès à la modernité tozala na bainstrument ya gestion de foule na bisika nyonso tu bainstrument ya gestion de foule ezali bainstrument wana ekoki kozokisa mutu te mpo il faut to protéger mpe intégrité physique ya bacompatriote na biso et donc campagne oyo bazali kosala ke oyo tosombi mituka mpo tozali kobanga mpo tolingi tobwa motu ezali bongo te. C'est une fausse campagne. République démocratique du Congo esengeli ezala na ba standards internationaux ya ba école mususu yango na omoni na présentaki matériel yango na police pour na koloba police na biso ekomi police de proximité police citoyenne et koki jamais ko utiliser ba arme à feu. Donc ezali pour na bolamu ya peuple ezali pour na bolamu na biso nyonso. Mais bolamu ya peuple Evariste Boshab peuple azana pose ya maponomi bino bokolela lila makambo mbongo misolo ezate ya bino misolo ezali kaka kosomba oyo peuple azana ngo pe posa mikolo te parce que kotokisa wana tunioti bolingi botokisa nani bolingi bozikisa nani na bakamion ma ya moto peuple azoluka makambo msusu azoluka ba élection dans les délais bino boko sombaka biloko na ndenge na bino ndenge bolingi zaneti muto ana nzala yo memeli mai zwa mai kende sokola omoni teke bozo beta hors plaque boyebi volonté ya peuple de Coliezer wana ezali déplacement ya débat na ligne koloba boy na mbula nyonso tu baye ba député na biso na ba sénateur bango de basaka ba répartition des dépenses budget ba prévision budgétaire. La prévision, il y a budget. Balobi, équipement, il y a police. Pour la modernité, il y a Montamboye. Rubrique, équipement. Rubrique, Moussousou, élection. Mais, vous savez qu'on va que tous les gens élection, on l'a quitté. Le 10 février, ça fait 4 jours. Bandeko Abisso, il y a signé. On a quitté que le chef du gouvernement a fait ça qui bango chèque pour basala maïpe plaza ikolinga mosolezali kobima mais nanga na monike bato oyo bakomi koloba mingi bango de bazali kobanga élection mosolezali kobima po élection esaba mosolo ebimi mpona élection esalema mwana mboka Evariste Boshab sanka ya bagouverneur nde oyo tika nano tozali na démocratie mutu na compétence na ye ndeko Eliezer azali journaliste soki lobi awa tobenge ndeko Eliezer lokola miro ya biso ebukani tolingi otongela biso okoloba oh ngai nakomi masomo konini ngai na obande koloba na kotala na moni na lobi mpo na peuple ngai nazali masote mais otuna ngai makambo calendrier alors que CENI ezali institution d'appui à la démocratie ezali totalement indépendante compétence makambo ya kosaka ba calendrier ya élection etali CENI ndeko na ngai olingi lobi abafunda ngai lisusu ke ya komi CENI akomi na tete makambo na esenge otona na CENI ngai te nakota wana kozala ingérence na lingi te yo lingi okodisa ndeko na libulu wana kozala ingérence ngai nazali CENI te esenge otona bango yo ozali CENI te quand même oza vice-premier ministre en charge de l'intérieur jour moko vantsaka biso awa opesi biso presque un calendrier Evariste Boshab ya lelo donc basekuwaki o makasi na parlement yango bangi ezali bongo te likambo na ntango na yango mokolo ngai napesaki bino calendrier ezalaki makambo etali mise en place ya babureau définitif mpo wana etali CENI te organisation ya élection ya babureau ya baassemblée provinciale
élection là ezaka élection ya seni te kasi mai matali ba gouverneur compétence ya seni mais soki ngai nabengisi bino nalobi makambo etali compétence na ngai ekomi lisuma bobela ngai bisika nyonso a remplacer seni esengeli botanga mibeko oyo nalobaki ezali ya compétence na ngai etaki seni te. Evariste Boshabe boyebi vraiment ndenge akobebisa misolo alors que Congo bozolela ba matière première réussite to ana mbongo te ya bino ka kolela. Qu'est-ce qui a changé? Bobimiawa non, Cour constitutionnel alobi to nommé nanu ba commissaire spéciaux bakamba. Au bout soki ya 100 jours calendrier yango wana. Bozomona te kezaka système ya gaspillage moko pona nini boko kati kozela te au lieu ya kokende na précipitation ndenge wana bokokaki kozela te kobimisa ba commissaire spéciaux oyo biso tozomona lokola violation ya constitution bozela ti mokolo bakoelire bato mais bonome bango nanu mikolo moke bayaki awa babandi koyebisa yo oyo alobi toza na posa ya 3 véhicules oyo alobi te ngai nasombi ya ngai bombela ngai ainsi de suite suka tokende na élection mpona nini bokendaki mbangu mpona kobebisa misolo alors que toza nango posa ndeko Eliezer jamais tokendeki mbango tozongela nano na ebandeli seni na makoki na ye na base aza yango kanda ngai ministre ya intérieur nakomei seni mokanda nalobi na bango lokola ba province ya sika ekomi effective esengeli bino bomilengele mpona koorganize élection ya bagouverneur ngai moto nakomelaki bango mokanda donc gouvernement eyali pour organisation et élection ya bagouverneur nakomaki mokanda na seni pamba te soko ozali kondima yango te so émission esili bakopesa mokanda yango ngai moto nakomaki mokanda na seni baorganize élection ya bagouverneur bango moko balobi badifficulté ezali ebele moyen baorganize élection ngo ezali te bakei ti na cour constitutionnelle po loi de programmation epesaki bango mpe délai oyo bakoki koorganize baélection yango balobi délai ekomi mokuse awa loi de programmation kote kuna loi électorale badélai yango ezali kokokana te toke kotona na cour constitutionnelle bango moko une débake na cour constitutionnelle kuna na cour constitutionnelle bapesi baraison na bango cour constitutionnelle ekati makambo na constitution oyo ya biso soki cour constitutionnelle ekati likambo recours ezalaka te esika mosusu oyo tokoki kokende ezali te esengeli kaka tosala yango cour constitutionnelle elobi ke voilà en attendant ke boya kosala organisation ya bagouverneur baprovince ya sika esengeli ezala baanimateur ekoki mpe kofanda pamba te le gouvernement doit prendre des mesures exceptionnelles cour constitutionnelle moto elobaki bongo yango na biso na gouvernement tozwaki bamesure exceptionnelle ya kotinda baanimateur en attendant ke bato ya seni bango moko balobake sikoyo bazali prêt mpona kosala baélection ya bagouverneur tobebisi nini il fallait quand même baprovince yango soki baanimateur bazalaka te na province ya sika est ce que moto alingaki kondima ke province yango ekomi effective yo moko oyebi bien ndeko Eliezer ke mobulu ekotaki ozwi na koloba epai na ngai na Sankuru lokola baprovince ekomaki effective banda commission d'installation nouvelle province ekendeki kuna basali constat na bato ya assemblée provinciale badéputé provinciaux na biso bango mpe batangi rapport parce que bible kolobaki soki batangi rapport baprovince yango ekomi effective kuna epai na biso na Sankuru ezala na Kabinda bango baboyaki balobi province na biso ekomi effective yo kuna na Mbujimayi oza na likambo koyebisa biso te otika obeye mokonzi kuna na Mbujimayi mais awa oza sous gouverneur na biso te elingaki esala ndenge nini totika désordre bato babomana bato basaki nde kopotana na yango wana biso tolobi
cour constitutionnelle basage bato ya maele bazui likanisi ya malamu il fallait banimateur bazala mais bango moko bayebaki d'ailleurs nakendeki na Assemblée nationale kuna nazaki interpellé batuni ngai délai oyo commissaire provincial plutôt commissaire spéciaux ya gouvernement délai oyo bino na gouvernement bopesi bango bakosala mikolo boni nalobaki na bango délai raisonnable. Mais c'est un délai raisonnable nalobaki te ke bakofanda kuna libela délai raisonnable parce que pour gouverneur bapono ezaki conditions suspensives réalisation na yango ezaki korépondre na gouvernement te réalisation na yango ezaki korépondre nde na seni lokola sikoyo seni bango moko baestime que les conditions sont réunies pour basala maponomi ya gouverneur biso gouvernement tokosani nous nous inclinons et ceci est conforme à la fois à la constitution, aux lois de la République et à l'arrêt qui avait été rendu par la Cour constitutionnelle. Donc, namoni likambo yo oyo balobi ke violation de la constitution, o likambo ekoki ko bimisa ba discussion ba ezalité. Ezalité est conforme à la constitution. Na ibajika ki Evariste Boshaba kolobaka ki ezali conforme mais ce n'est pas conforme quand même na peuple parce que bozo kende et Eliezer peuple aza la constitution mususu oyo ye moko atindaki bato ke basala yango zela kasite na nazoto na yo mutuna ti tozana ba député o baza hors mandat ba député o tobengaka ya kubu ya kala lokola ba gouverneur na ba sénateur ya kubu ya kala o to ibite soki makambo ba loi bazo voter ça sera opposable à qui dès lors qu'ils sont hors mandat yoza professeur d'université professeur il y a droit constitutionnel en plus oyebi yango kolekanga mais awa bolobi na bango après que seni a escroqué ba congolais kozwaka ba caution ya bato to pona ba député provinciaux ya sika biso to kozela ke ba député provinciaux oyo bazana mafuta ya sika ba uti et pas peuple siko bango nde mutu ba ko voter ba gouverneur kuna bo suspendre tozo quand même plus lisolo ya élection ya ba député provinciaux bolobi il faut ba pona ba gouverneur de province banani bakopona bango o bazali na légitimité nini vis-à-vis à peuple et puis installé par qui nde na lingina ye ba place wa. Merci mingi de Eliezer ngai esengeli nazala na respect mingi na ba institution mboka na biso olobi awa ke seni a escroqué bato ngai te ezali obele yo moko ngai nakokoli ngai likambo bongo te esengeli kotuna ngai kasi bandeko ya biso bafutaki caution na bango sort na caution yango ezali ndenge nini wana nde tolingaki todiscute mais avant que oyoka mutu avant que yo moko oyoka seni okondamne déjà ye ke bazali ba escroc te esengeli bazuzi bango boko bakokolobaka mutu bazali escroc biso moko te donc mpo na ngai olimisa ngai me likambo olobi esengeli etali ngai moko etali yo moko ok yo avancé d'accord ngai naza ko avancer wana etali ngai jamais kondima ke bango bazali ba escroc te ok bongo te seni olobi ba député oyo mandala bango ici ici là est-ce que bazali na pouvoir ya kopona ba gouverneur wana nde question principale te ke nani moto akoinstalle mpe ba gouverneur yango tozonga obe na mibeko mpo mibeko ezali sécurité ya biso banso mibeko constitution ya biso elobi boye soko tokomi ya suka manda soki élection mosusu esalemi te bandeko bazali wana bakofanda ti mokolo élection ya badepute ya sika ekosama na yango wana namonaka bandeko na ngai bazali koatake badepute provinciaux bazali koatake basénateur ngai nakoki koatake na bango ata moke te ezali conforme à la constitution ezali biso moko avant ke baélection esama biso moko tobaki ekozala bongo et donc baza hors mandat te bazali badepute ya kubu te mandat na bango ezali conforme à constitution po constitution biso elobi bongo donc nalingi topesa bango
obli respect pourquoi bakopona bagouverneur ya sika loi oyo badepute bango moko badepute oyo ya biso oyo tobengi loi de programmation pour banouvelle province ekoma effective badepute kuna bango moko balobi ke après mikolo boye il faut badepute provinciaux bapona bagouverneur ezali mobeko mais okosi ngai ndeko nabuka mobeko ya l'état il faut biso nyonso to respecter tosa mibeko ya l'état ezali bongo tokotosa mibeko ya l'état parce que nayoki mwana mboka Evariste Bushaba aboyi responsabilité ya escroquerie seni calendrier yango akoorganize ka bon soki azalaki na makoki te mpona nini abengaki bato baya kopesa. La remise n'a pas été volontaire. Prof oyebi yango bien nde côté tozokende mpona escroquerie nalobi tozozonga na mituna basemble wana esengeli toni ata malamu loi na biso elobi boye caution na mboka na biso ekoki kozala remboursable te kasi lokola bafuti caution mpona élection ya badepute provinciaux élection yango mpe esalemi te caution na bango ezali valable mokolo tokokende élection ya badepute provinciaux baparti politique oyo bafutaki mbongo déjà mpona bakandida na bango bakofuta caution ya mibale te mais caution ezalaka remboursable te donc ezali faute na seni te. Ok. Mokolo tokokende mais mokolo yango eyebani te mi lokola retour ya Christ kuna problème eza te Evariste Bushaba mais bato yango bakovote bagouverneur wana les bureaux ya baassemblée provinciale esi installame wapi installame ya verbe installé na lingala basi bainstalle yango côté nini et puis bazosiéger wapi pour que bakende kovote ou bien mokolo wana ya lokola balobi le 26 mars déjà c'est je crois dans quelques jours mokolo wana tokobenga bango soki na sanzeta manga oyo ezali liboso ya cabinet na yo tovandi wana yaya to voter ou bien eza kasi senia ye kosekwisa badepute provinciaux parce que même bao bazalaki na bakar basi batekaki bakomaki na bavelo aye kosekwisa po les élections ya bagouverneur toyebi te soki conscience esalaka badepute provinciaux bayali quand même baautorité na mboka na biso moi lokumu quand même soki ozokomakamona bango mpo namoni olingi okitisa bango mingi kokitisa te mais baza bapronomi ya peuple nga mpe naza peuple soki moninga azali kotambola na velo likambo mabe wana aza kosala obe gymnastique nalobi nde boke kosekwisa bango ti député aza élu ya peuple donc peuple moto atindaka ye aza likolo na ye naza quand même peuple tozongela motuna na yo installation ya bureau na esalemité ya babureau ya baassemblée provinciale esalemité bakosala vote wana wapi elingi epe kosalema ndenge nini sikoyo nalimbolela yo balobaki boye mibeko lobi boye bureau assemblée ya sika mpo bobanda osala mosala esengeli règlement na bino eleka na cour constitutionnelle kuna cour constitutionnelle aloba soki ezali conforme na constitution na lettre tozali koloba ti sikawa na baza sur les 21 provinces nouvelle province etikali moko ya Kasai central cour constitutionnelle nano mpe a prononcé arrêté pour la conformité mais l'assemblée nous surtout le 20 basi bazui bare na bango soko tangi malamu na calendrier oyo ezali mise en place oyo seni abimisi il y a une période oyo ya mise en place ya ba bureau définitif alors yo tangi calendrier yango mais sikawa ozira ngai motambo calendrier otangi badate bapesi badate malamu mokolo omoni badate yango oyeko oyende komeka ngai be natala nanu soki ndeko na ngai ayebi teke badate ezali mpe nayebi natangi calendrier lokola yo badate ezali kuna po ani motambo ya boye motambo te Evariste Bushaba nalingai nayeba kia compétence nani aza na compétence ya koinstalle soki natunaki yango nga moko nayebi mpo na nini nani aza na compétence ya koinstalle sikoyo babureau ya assemblée provinciale. Est-ce que c'est la CENI ou c'est le gouvernement? Toutes les institutions délibératives, elles à l'Assemblée nationale, elles à la Sénat, elles à l'Assemblée provinciale. Moutou akoki ko installer bango azalité
bango moko seni akoki kosala élection na bango te bango moko bureau oyo provisoire ezali conforme mpo bazwaka moto oyo les plus âgés na les cadets na rapporteur na bango moko bakosala élection ya bureau définitif bango nde bakosala passation de pouvoir balobi bon lokola baponi bino sikoyo biso tozalaki kaka de manière provisoire bozwa bibonga na bino bobanda mosala moto akoinstalle bango azalaka te parce que ezali ba-institution délibérative mutu te bango moko bango moko mais bagouverneur wana bakoelire bakozala mpona mandat nini baelire bango le 26 mars bakozala ya mandat nini mais ndeko Eliezer mais nasi napesaki ya na mutu nango otunaki ngai yango badepute provinciaux bakozala mikolo boni mais mandat oyo ya bagouverneur ezali mpe kodépendre ya mandat ya badepute provinciaux mokolo tokende élection ya députation provinciale mais mandat na bango esuki tokopona mpe bagouverneur ya sika awa ozali kotuna ngai ekozala mikolo boni osi otunaki ngai makambo ya calendrier nayebi si oke calendrier etali ngai te etali obele seni ozali kobanga bango mpona kotuna bango calendrier na bango ya kotuna obele ngai mpo ngai nzeto bakoki kobuka mpa mama yango okoya epa na ngai tuna bango nayebi te soki Évariste Boshabe aza na régime oyo aza nzete ya kobuka pamba nayebi te ya soki naloba bongo te ndeko na ngai o bamoni ngai na Goma o bamoni ngai na Lubumbashi naza na Matadi alors que ngai naza obe na wao na Kisasa boy soki nakoma na ngai double nayebaka te mpo bakomona ngai bisika nyonso to yango nalobi naza nzete pamba bakobuka ngai. Évariste Boshabe opération suicide ekosalema mikolo Marie Misamo akufi bakinoa balongwe malweka kuna bakende kozela kolela sœur Marie Misamo 10h57 ebembe kenda déjà nécropole oh batu na bao bayaki poto bayabwe na ba gerbe de fleurs omoni gerbe de fleurs okorevendre yango to kobwaka eseke inini o bamemi yango epa la police oh la police bino ndenge nini o mibeko ewutaki likolo. Évariste Boshabe yo nde moto okokweyisaka bainstruction ya modele wana ya mibale toke toganye na terrain nini na Rwanda pas seulement que toganye barwandais mais toganye mpe na Rwanda. Paul Kagame s'incliné devant les drapeaux ya mboka oyo ya ngai azwi coupe apesi sikoyo ntango tokei pour que tosepela coupe yango lokola eyaki na maladi moko esalaki soki crise na avion baye kotinda nayebi te soki mibeko yango tokoyeba lelo moto yango azalaka likolo oyo atindaka bainstruction bazwa yango lokola ambulance mbangu lokola moto bazowelisa na ye na ngaliema totuna eza ndenge nini o mibeko mitindo eutaki likolo. Évariste Boshabe qui donne l'ordre ya makambo oyo tokomona ekokataka esengo ya bakongolais, ils n'ont même pas droit de se réjouir. Nani azopesa ordre ndeko Eliezer soki esengo esuki na mawa ezali mpenza esengo te esengo mpenza il faut tosepela ti na suka ocomprendre ngai mais soko disposition oyo tomoni ezali kosala en sorte que esengeli to protéger na population na bandeko ya biso basali likambo ya monene batongoli bendele plutôt ya boka na biso batongoli yango likolo il fallait esengo etikala ti na suka oyebi na bamboka nyonso o polisi ezali soki likambo ya monene ezali tosaka eloko tobengi évaluation sécuritaire. Ce qui est la évaluation sécuritaire, ma conclusion est lobby, nous pouvons, ça peut déboucher sur tel. En tant que responsable, toko kolingate ke e sengo tozai na yango e suka na likambo mawa. Na yango na il fallait bande konabiso o basi comme malamu. Bako bakote boye le lendemain
tozwa disposition ya organisation de telle sorte que batambola kisasa mobimba batali yango toketi na stade kuna bakino basepeli mikolo ezali koya bakende Goma nalinga nao bakoma chumbe te eza nde lusambo po il faut na mesana nano na makambo nyonso ya sika baotambola bisika nyonso ndeko na biso Marie Misango ezali likambo ya mawa nalingi koloba yango te me ndeko Eliezer soki ozalaki wana butu mobimba baseno biso tomonaki ndenge mpe bakino bazalaki koya soki disposition sécuritaire ezalaka te tolinga kutu kokóma na cimetière te mais compte tenu ya ndenge mosala mwa mwasi asaki mpo na ekolo na biso il fallait tokende enterrer ye na dignité. Il fallait pas que bitumba ebima ba groupe kili baya wana te. Évaluation sécuritaire nde tindaki biso na ngonga wana tokenda ti na zoto amwei na nécropole ezaki pona ko éviter le pire. C'est la responsabilité oyo ya ba gouvernant ce qui bamoni ke likambo ko suka mabe nous devons éviter. C'est ça la prévention. Mais c'est ça la prévention. Evariste Boshab bino boko mona pas cité kanyama nde asambwe balobi kanyama yemoko kanyama esprit de mort et ainsi de suite. Mais même alors ba disposition sécuritaire en même le président de l'Assemblée nationale a été oublié à l'aéroport. Le ministre des Sports wango mutu akendaki na bato oublié. Bon nini yango ezalaki kaka ya grave ya jour bakozonga oyo kokaki kozala le lendemain te mokolo bino bondimi ke ça la tournée. Les disposition biso dozwaki esengelaki na le lendemain pour présenter coupe na bakino. C'est ce que nous avons fait. Nani mutu asepelite mokolo wana soki tozwaka ba disposition wana te lelo olinga kolobana ngai ke kanya mabomisi bato mais kanya mabomisi mutu moko te. Voilà malamu mpo lokola tozaki na esengo il fallait pas que na suka to bando olela na suka to bando kaka ba cercle pona bato mususu po esengo la bango ezaki de telle sorte que ba ko mi boaka bango moko na kati nzela. Nous devions éviter ça parce que oyebi soki esengo eleki ba mususu ba komaka nde na eperdement ba mi boaki. Nous devions éviter ça. C'est la protection de notre population. Voilà. Evariste Boshab, spécialiste, il y a dédoublement. Les lots, banda oya, ya kana ba mission moko boye dès que batie quelque part il y a quelque chose qu'il faut bousculer par force au izaki ko simbate, il faut batia Boshab pour que atindika yo imakana ba makambo ya modèle wana mikolo banda oya wa awa na ministère intérieur ba parti à opposition de ko panza c'est ko panza ba dédoublement en violation à la constitution. Il n'a fait que A, il n'a fait que B. MCR A, MCR B, arc A, arc B. Donc bande ko nyonso tout va sala ki G7 au katikati yango au pesi bango ba agrément ba bandi pe ko fonctionner misusu bobimisi bango ke bazana mikanda te. Vous ne vous êtes pas limité là-bas. Même dans l'organisation de défense des droits de l'homme, Azado A, Azado B, Evariste Boshab. Ils ont violé expressement la constitution en ndenge na yo, likamuni ne yoko legana parti politique. Merci mingi. Et c'est un bandana Azado, ba organisation des droits de l'homme. Ba si ba ipsa que bazwa agrément la bango la ministère de l'intérieur. Donc, et c'est un peu vérité na peuple nabiso. Organisation des droits de l'homme mon colonie aussi au moins que bango ba na ministère de l'intérieur pour na kozwa agrément na bango eza compétence na ngai te sikoyo e komi kaka soki mutu akobunda na mwasi na ye ezali kaka Boshab ni makambo etali ngai te boko tisa ngai makambo ya pamba makambo sote eza obele kaka ngai naloba ndenge nini naloba ke malchance naloba ke makila mabe nakobani
makambo etali ngai te bokotia ngo bele na mutu na ngai awa oyebisa ngai clairement bato ya droit de l'homme agrément na bango bakozwa epai na ngai ngai naza compétent te elekaka epai na ngai te olobi ngai nakomi katakata ka obeli kokata ngai nakomi katakata ngai nakoba katakata ndenge nini ndeko Eliezer yoso tangi na buku ngai pe na tangi na buku MNC Lumumba MNC Kalonji ngai nazalaki wana ngai katakata ngai munakataki nali panda tozali kotanga na buku MNC Lumumba MNC Kalonji bango bakabwani deja lokala ba orchestre na biso lelo ngai nazaki nano étudiant ba IDPS komaki soki 5 IDPS Kibasa IDPS boye ngai nazaki déjà nazaki étudiant avant que nakoma nano étudiant ngai nakindeki nano kelasi na mwana moke MLC Lumumba MLC Kalonji yebisa soki ezalaki ngai polo bio yo katakato obele kokata oui ngai nazalaki wana ba MLC loba nanu MNC Kalonji MNC Lumumba ngai nazalaki awa ba IDPS kabonaki ebele ngai nazalaki ezali mentalité congolaise ezali ngai te mingi olobi o nakati arc nakati boye nakati MLC bobimisi kuna botie mutu na bino toloba boye awa monaki RCD Goma RCD boye RCD ngai nazalaki kuna loba nanu bon il faut essayer de quand même juste ndeko na ngai ba RCD omonaki ebele awa boye ngai munakataki yango nazaki ministre intérieur il faut quand même kozongela na histoire na biso pona koyeba kimboka eza kotambola ndenge nini tomonaki RCD soki ezaki misato soki ezaki minei ngai munakataki yango ndeko na ngai il faut quand même ozala juste olobi makambo ya MSR nalingi lokola ozali moto osaka ba investigation oyela ngai arrêté ya liboso avant que ngai nakoma boye arrêté oyo o basi bandima wana ministère ya intérieur ke parti moko komoda yango MSR soko bimeseli ngai yango nakondimaka wana ngai nazali katakata mpo ngai naza na arrêté moko te awa isieko oyo baki ke bandimi reconnaissance ya MSR yoso oza mwana kolo lopango naza koyano ya oboye mwana kolo lopango soki lelo boteki lopango na bino oza kolanda ngai se bopesi mikanda na bato mosusu yo so boteki lopango esengeli na mbongo bozwi ya bosomba lopango mosusu mpo soki bosombi lopango mosusu te ozotikala konganzama eza su lopango na yo te ekomi lopango ya bato okoza suma na kola lopango ndenge nini eyano ya ngai yango wana wano répondre nga na parabole mwana mboka Evariste Boshab et olingi soki olobi que MSR ezalaki enregistré awa te boni ezalaki deuxième force ya majorité après le PPRD MSR deuxième force avec autant d'élus baprésentant na ndenge nini ozomona te que eza un aveu ya tricherie obosalaka au sein ya majorité lelo toye koyeba ngo ntango badimi kenda nanu na cour suprême wala to nanu taki na cour constitutionnelle te otala na 2006 bandeko na biso bazaki bacandidat député ya MSR le bakendaka kuna na cour suprême de justice mpona bacontentieux e ya nini bapesaki bango balobi esengelaki baya na preuve que MSR ezali parti politique makambo tu ezalaki rejeté bon ebandeli na ngai te yo kenda kuna na baarchive okende otala soki bandimaki ke bango bakoki kokende na justice en tant que MSR kende otala kuna banda 2006 ngai nakoloba mingi te ezali makambo ya droit nayebi ke yo leki na ngai ozalaka makasi mingi na investigation kendo osala ba investigation na yo bongo lobi ya kotu na ngai mwana mboka Evariste Boshab avant que nasala investigation en tant que professeur ya droit constitutionnel en plus soki parti politique esalaki bavota bato na liste d'un parti qui n'existe pas sur le plan légal sor nango ekoki kozala nini ya baélu
Les lots ont élu, il y a MCR. Bino Bolobi, sur le plan légal, l'MCR n'a pas existé. Sort si il y a élu wana et Zandengeni parce qu'entre-temps, ils sont en train de voter des lois. Et Zali ngai botura ko tirer conséquences. Et Zali bato bazaki ba candidat na ba circonscription. Oyo bato musu ba ponaki bango na Kongo MCR. Bango de bako kindota la bazuzi lelo. Balo baké mais ngai ba ponaki ngai te pour ba pesi siège na parti où Zali na existence juridique. Et donc et sengeli botale la ngai. Ngai muna kotale la bango te. Ezali bazuzi ngai te. OK, Arc pe Panzani ou on appelle ça en existence légale. Arc Panzani? Oui, et comme Arc où il y a majorité. Mais les sous moto Panzani yango pour ngai na yebi likambo. Mais il y a un ministre de l'intérieur, il y a un pesa kamikandati. Mais mon panzi sango Zali yo. Ngai na panzaka sango te, mon panzi sango Zali yo. Ngai na yebi te ke ba Panzani yo kwa yo moko bon. Loko pe ba orchestre na biso ba ko panzana na tongo na poko basanga les sous ngai na yebi te. Yo mo zali ko panza sangai ngai te. Ngai te. Il me reste Bochab, tu as presque na suka ya émission, makambo dialogue. Dialogue. Tangu opposition zalaki ko senga dialogue, bino bolobi concertation. Concertation, tangu boke bo voter ba résolution, to éviter ceux qui ba résolution ou concertation, bo exécuter à quel pourcentage, bino nde boyebi, et comme dialogue. Dialogue ango ekoya te. Nini ezokanga dialogue ango yo esalema. Ezaka pona position lokola bomoni ke l'opposition est en train de boycotter les dialogues bozoko ka kobanda ba solo ango te ekobanda ka. Le Eliezer. Tozonga na histoire. Pour ngai eloko na lingi justice eza. Le 19 janvier 2015. Nazaki l'Assemblée, na l'équipe na Sénat. Pour la loi électorale, le baki et sengeli tout ça la recensement. Toi ba Congo bazali combien? Toi mais ça de sorte que baninga diaspora les Congolais de l'étranger bango peut pas voter. Oh toboy makambo étali recensement pour bolingi ko retardé. 2 mois après, biso tolingi le nouveau majeur va voter. Mais ceux qui bandi makambo biso to baki na mibe kwango. Est-ce que tu as tout comme la réclamation to kei concertation biso tolingi concertation te tolingi dialogue. Tolbi bon, mbokango eza biso nyoso. Ezali pour la majorité te, ezali pour la opposition te, ezali mboka ba congolais nyoso. Parce que les Congolais ce n'est pas seulement la majorité de l'opposition. Donc Mboko il combattre que kaka bato bakosaka politique. Il y a des Congolais qui ne font pas la politique, qui sont chez eux, qui travaillent pour ce pays. Mboko quand ils habitent surtout. Toni peut dialogue ngo. Oh toni sous dialogue te. Et là comme sous ezali. Mais pour ezali kaka milinga. Hein? On gagne la lingi boye. Soki tolubi bon, tondimi yango en chair mususu et monani. La ligne ko biso ke dialogue est volonté à peuple na biso. Ah bato baza ko senga dialogue ezaka ba politicien te. Toko kende dialogue ango. Toko solola parce que c'est la tradition congolaise. Toko solola pour na avenir ya mboka. D'ailleurs na lingi na ba émission na yo ko bando yebisa bana mboka ke dialogue est important. Ben soki lokola oya epai na ngai eza pour na dialogue te soko ya kate mais oui ba vérité mingo ndengeni pour na yebisio ba vérité belawa soki obake ye lokola balobi ke azana mandoki lokola balobi ke asombi mituka na koma su pas nete mais soko ya kawate olingo ba ndengeni nke mituka ngo ezali pour la protection à peuple na biso. Dialogue est important. Dialogue important nini bosolo la ki nini zanga nini bosolo la kite na concertation ou bolingi bosolo la na dialogue. D'ailleurs na lingi ko biso boyende ko Eliezer. Dialogue ezalaka permanent. Les institutions, les citoyens, il y a toujours na comme qu'on appelle dans le prototype. Et donc il y a toujours cette interaction. Peuple alingi azala ba desiderata na ye. Il faut
et comment il parle à pouvoir, le pouvoir président a un certain nombre de contraintes, va contraindre tango et comme à côté à peuple. C'est de manière permanente parce que ce qui dialogue est sous-souté, mais ça veut dire que tu as un blocage. Mais il n'y a pas de blocage, c'est de manière permanente. Donc dialogue est permanent. D'ailleurs, par principe, s'il n'y a pas de dialogue, les institutions ne peuvent pas fonctionner. Voilà, bien que vous avez difficile à co-exécuter la résolution, il y a un dialogue nabino. Évariste Bochab, au lobby. Voilà, il y a lobby. Oui, mais à quel pourcentage vous avez exécuté la résolution en concertation? La ligne quoi exécution, il y a une résolution en concertation. C'est bien indiqué, Assemblée nationale, beaucoup ça la boye. Gouvernement, beaucoup ça la boye. Telle institution, beaucoup ça la boye. Ngai sukoyo, vous avez quel pourcentage? Ngai na bandolbana comme Assemblée nationale? Mais na évité, yo, na moni ke lelo, oyeka ko lukaranga makambo. Donc olingo ko tsaka loboko na monoko. Te ngai na kondimate. Évariste Bochab na lobana yo à tout à l'heure au lobby liberté des manifestations. Qu'est-ce qui fait que presque les manifestations n'y sont opposition, vous autorisez kaka bino bo salaka même temps vous avez la protection et sécurisation à manifestants et zaka ya bino ya pouvoir. Le reste c'est sanga meki ko kende ko sala soki assemblée awa na nyoki alinga kya kende o kendete ba opposant ba meka ko sala boy ote to ba na makambo yo ya o ote ko loba ya congrès na nyoki ngai naza ministre intérieur soki chef de parti politique a eu problème na etuka mais responsable du parti politique ezaka ben ngai tuna soki on a sanga sia komelanga mokanda ke ngai na province boye balingi tike ngai na sala congrès à partir na ngai di soki ba radio ngai na okai kamango obele kaka na radio moko boye radio périphérique soki radio périphérique nde ba autorité ou ba kopesa ba autorisation ngai na yibite je n'ai jamais été saisi pas une seule fois. Mais ceux qui m'ont causé parti politique a eu likambo. A ko saisir ngai munazira ka parti politique. Ngai pe na kutura ba responsable ya ba province. Pourquoi vous allez ko interdire? Ngai na nazo mo candidat tilelo. Donc makambo ezali wana ezali non événement ko ba yangote. Pour ngai je ne suis pas saisi tilelo. Naziraka responsable parti politique nga komela ngai tilelo na ngai na kotuna na bato o bazala province ko bo interdire mais alors que ngai n'a même pas saisi. Je ne suis pas saisi. Voilà, tous en asuka mwana mboka Évariste Bochab. Mais mutuna oyo na mutuna yo moko koboya ki ce n'est pas ya compétence ta yo mais na tuna yo kaka ele. Mais lokwa so yebi keza compétence na ngai pourquoi ko na tuna yo nanu kaka peut-être ele kate parce que d'un côté bolobi Kabila na totondi yote posa na yo esilite okoma lokola maya komela. De l'autre côté, le peuple de Massimanimba n'a jamais été remercié. Basi bazo bota na mabele, mais Kabila ngo botondi ete kapona bo continuer ko basi na bino ba continuer ko bota kana mabele. Mais pourquoi zo baka makambo etali Massimanimba? Oh, menga mais so ki batu balobi mandat na yo nanu esilite tolingite ke batungiso za na kati ya mandat na yo. Alors, wapi mabe balobi? Mais constitution elingi peut toi respecter mandat ya mutu mandat esilité bo komi o Kabila akende mandat esilité bon bino bo écourter mandat na ye ndeko ya biso pe a lobby pour ça no esilité pour tozali na mandat na yo na esilité bien que vous osali ko pa na biso te pour ça esilité kaka ngana ebite soko kendeki na enquête na Massimanimba na kendeki enquête déclaration na yemo ko ngai na ebike hôpital de l'état ezali d'ailleurs ezala na Mosango mais il y a quand même les hôpitaux de l'état où ezali na Massi mais soki oyebi mazite tali ngana ebi Massimanimba. Évariste Bochab beaucoup respecter constitution to beaucoup respecter te bon na mbula na fin ya mbula oyo nalingi koyeba boye na ndenge tosaliti lelo yebisa ngai mbalabu tobuki constitution. Alors il est comme ça ngi koloba awa na mboka na biso mutu no surtout akomaka juge constitutionnel soki bakuluna bakati ba mama maboko na zigida kuna bakangi bakuluna awa na mboko ba respecta ba constitution po bakangi bakuluna mais
juge ya constitution azali moko cour constitutionnelle mais lokola mpe biso nyonso tu tokomaka ba juge constitutionnel ngai nayebi constitution ya mboka na biso eza ndenge nini parce que motu tu azali juge ya constitution ya mboka oyo. Merci beaucoup mwana mboka Evariste Boshab pour la disponibilité na yo. Merci bandeko balandi na bandi tosukisi wana pona lelo musala na biso ezaka kapona kotunela kabino mituna olia kovanda komirmire tozana Kinshasa wa siège ya ba institution ce qui est allé Evariste Boshab olukiye aux moins information ce qui est allé Vital Kamerhe olukiye aux moins information ce qui est allé Moïse Katumbi olukiye ce qui est allé mwana mboka Matata Ponyo premier ministre olukiye olia komirmire kaka parce que n'habite même musala ngoyo nous faisons tout sur base ya barimer Evariste Boshab akena katanga ko exécuter ba kyungu na ba Charles de Simba totunie bolandi réponse na ye ba camion amaya moto na ba caméra bolandi makambu ya ba parti politique bolandi ezaka pona kotune la bino mais na yisaki bango bakotia mulongo parce que ezaka musala tozaka ni bandi merci tokutani lisusu merci mingi.